partout bozali kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana kongo. Chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe masolo édifiant oyo eya kolendisaka peuple de Dieu kolakisa bana banzambe lolenge nini tokoki kotambola na mokili oyo ya tata nzambe. Napesi mbote na ndeko Serge Kieta ya bagogo roi Kieta bango nde bazali kosala fierté ya chaîne oyo pe kotombola lokumu ya chaîne oyo na ba finance pe na moke na bango oyo bazali koganye pote bapanza chaîne oyo ekende sango mosika. Lelo tozali na lisolo moko epesi biso mawa yango nalobaka na bino mingi na kati Ediba TV bamasolo mingi tobetaka awa kotaka yokaka. C'est la presque même chose. Histoire de ça na mokili ya tata nzambe erevelaka biso ekoki koya mpe na façon mosusu ekoki mpe kozonga na nzela mosusu. Alors tozwi appel moko ya ndeko moko na mboka na biso démocratique Congo, précisément na kati ya Kinshasa, la capitale tobengi Kinshasa la belle. Ndeko abengi aza kolela ya mwasi alobi ezali mpasi mpe mawa. Ndeko mwasi azwaki fiancé na ye. Azwi fiancé na ye comme tout petit résumé chaque fois ndenge ngai munganga spirituel nasalaka petit résumé à 1 minute 2 minutes pour na kolakisa bino lisitwale nini oyo tokobeta mokolo lelo na kati ya émission na bino tobengi tosolola ngo bato mingi babengaki badeklare me munganga spirituel masolo eza susu te ngai masolo ezali ebele bato basi babenga mosusu evandi ezali basakombi tokóma kotala kaka ntango oyo tokoki kotya yango parce que baactualité oyo présent ekomi ebele. Sans plus tarder, toquer un petit résumé à l'histoire, on a pu choisir déjà, et c'est l'équipe presque une semaine passée, de commencer à Benga, aller là, pe a aussi ko benga biso, pour na ko, pe la ke munga spirituel, beta li solo oyo, pote, ya ye ko sala ye repentance, et bongo ya yo. Yango moni, te ko beta mo, pour na ko la ki sa peuple de Dieu, ke keba, na mo ki la tata nzambe, salani, gele. Dengengai, munganga spirituel na lobaka. Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino pour te boko kozwa mingi ya sika pe ya ebele. Bayiboka esalaka pasi pe mawa. Komona ndeko mwasi abengi akolela. Alobi mama na ye atie ye mbeli na motema. Ndeko mwasi azwaki fiancé na ki sasa pona kozwa fiancé ekomi facilité ezali pasi même awa pe na Afrique du Sud ezalaka petete okomona basi bakotambola mokili basi kitoko makasi bakofinga même ba oyo bana kati ya bandako mais bakozwa mabala te beta dame na bango eza kitoko te mais ndeko mwasi ami contrôlé na âge à 24 ans ami contrôlé ami bombi ami vandi vierge akei chance nzambe asungi ye akutani na molongani na ye molongani mpe aye kobima mpe bamwasi kosenga toujours ndenge ezalaka kosenga mokanda loboko ya mwana ya bato po te akoka konore ye kopesa ye valeur na miso ya bato mais chose grave ndeko mobali asali esi oyo basololaki na mwasi na ye mais na mikolo bavandi kovanda mois 3-4 mois après ndeko mobali aye kodécouvrir ke mama mpe ya mwasi basalaka na ye cope moko na marché ayebaki te maye komona ye nakende komona ye kuna kote ya babotata donc sero namonaka na terrain donc ye mpe na si na tambola na ye bokodécouvrir yango lelo awa na kati ya lisolo tokobetela mokolo lelo mpo te boyoka nini esalami mpe nini ezali kosalama yango na kopesa bino na conseil bokeba na mokili ya tata nzambe boyebaka esika nini bokoki kotya makolo mpe esika nini okoki kotya lokolo meme libala fo kotuna nano mokano ya nkolo fo kotuna ngai nalobaka chaque fois likambo nyonso libosala fo tuna décision ya nzambe meme nde tosalaka baémission oyo baémission totunaka décision ya nzambe eske ezali permis soki apermettre ngai na bapriere lolenge nasambelaka nde omoni nga nasali yango ezalaka hasard te kotambolaka warwar te kotambolaka mpe kirikiri te kotambolaka mbilinga te tambolaka na bokebi
zwaka lisu talaka mosika oyo tobengi l'œil de l'aigle. Bayimboka tozwa sport ya mama Shela Mwanda oyo sport oyo ezali koteya biso landa sport oyo na bokembi mpe na bwanya ekoteya yo ekolakisa yo na baadresse epai wapi baformation oyo ezali koleka. Mama Shela Mwanda na Pasteur Stani Mwanda tala makanisi oyo bazwi mpona kosunga peuple congolais. Tozwa sport oyo ebongo tokota na mozindo ya lisolo na biso ya mokolo lelo. Ah oui, centre de formation professionnelle Siloé, oyo fondation Shela Mwanda atie na ba disposition na biso pona kosunga ba jeune, ba papa, pe ba mama koyekola mosala eza trop tard te. Topesi fondation Shela Mwanda merci mingi pona kosunga ba jeune, ba papa pe ba mama pona centre de formation professionnelle Siloé. Yakoka mwa ete ezali inscription eza ofele. Inscription eza gratuit. Inscription eza gratuit. Oyoki bien. Inscription eza gratuit. Tozali na Mongafula, direction Mitendi, na arrêt douane, pembeni ya Mbetseke. Centre eza na avenue Kodia numéro 12. Avenue Kodia numéro 12. Bonjour bandeko. Shalom, Zambia, Pambola Bino. Vraiment kosepela kozala na bino ensemble biso tozali centre de formation oyo ezali kosala ke lobi bana na bino to bandeko na bino bazala bato utile na société. En tout cas tozali na baformation, tozali na coupe couture lobi mwana yo ayeba kotonga elamba na baformation ya kitoko na bacondition moko ya kitoko nde bozomona tozali na esthétique. Et puis tozali lisusu na auto-école ngai prof ya auto-école. Vraiment na bengisi bino ba papa ba mama botinda bana na bino na formation ya auto-école. Fondation Shela Mwanda. Ozwami na Kimbondo côté Mbetseke na avenue Kodia numéro 12. Ipai wapi tozo former bana na biso ya basi, ya bibali, ba mama, ba papa même. Na auto-école, na esthétique, na coupe couture, na décoration, coiffure et informatique. Par option ekozalape ebele okobakisama ndakisa ba hôtellerie ainsi de suite. Bengi bino boya ebele bokozala décider. Na zongeli bokozala décider. Formation za kitoko makasi. Bandeko na Matadi Kibala, arrêt ya côté ya na kata chaîne na biso Diba TV mwana Congo pe Diba TV mwana mboka Congo, chaîne ya patriote congolais oyo etelemisaka vérité ya mboka na biso pe oyo eza kolobela spiritualité ya makambo mboka na biso soki peut-être okutaki losambo te obi okotaki losambo okende konimba na kati église epai ya monganga spirituel konimba te landanga na bokembi mpe na bwanya okozwa lobiko. Nzambe aza mpona mutu tu. Mutu moko te akoki kotia point na kati ya vie ya mutu po te ozali eloko te. Napesaka mbote toujours na baye oyo bazali kokamba chaîne oyo bazali kopesa un petit soutien na bango. Nzambe apambola bango lokola ndeko na biso oyo tomoni na mosika lokola Fisto Kabwena ya Kabwena ba Fisto. Tala makambo oyo Fisto azali kosala na kati ya chaîne oyo bongo yo te mpona nini. Lokola mama Shela Mwanda tala eloko asali na commune na biso ya Mongafula pe précisément na quartier Kimbondo bokima na lombango mpona bascription po te tango ezali moke. Bandeko bayimboka tozongi na lombako na kati ya lisolo na biso ya mokolo lelo nalobaka toujours bolimbisi mpo monoko ebetaka toujours libaku yango moni totatonaka mwa moke me ezali lokola moto ya likukuma me likukuma te yango babengaka ngai likambo na moto te munganga spirituel nayaka nde koteya baignorant bato oyo bayebaka te ke mokili ezalaka na nzela moto mosusu alobi azali kosambela masambelaka te akangela oyo enemi ezanga motu na makolo akangisa oyo enemi peut-être na biyoka nayebi yo te zonga epai yonga nazali koloba na likambo nakumisaka mingi bato balobaka baproverbe lokoba bato mosusu babaka le calme et bon. Alors, il faut que vous ayez calme mingi na bomoi ya seko oyo.
ndeko mwasi atambolaka ndenge ndeko nutu mwasi atambolaki na mokili ya tata nzambe afukamaki asengaki nkolo pesanga molongai na ngai. Me nakomona ondire mobali oyo azalaki ya ye te, azalaki desine na ye te. Pourquoi? Mpo azalaki mobali oyo asi atambolaki na mama ya mwasi. Bayimboka toza kokende wapi? Boyoka lisolo ya ndeko mwasi oyo akimi mbango na kati ya Diba TV mpo te mpona kolela pasi esuye na motema. Ndeko mwasi amemi mobali na bafamille ya baboti na ye. Papa na mama bakabwana de cela ba 20 ans passé. Ye azalaki mwana moke, lelo aza na âge ya 24 ans, 23 ans. Après près donc, amemaki mwana mobali kote ya botata ndenge loi ya mokili etambolaka. Akendaki na mwana mobali kote ya botata mpo te tata nde akoyeba ndenge nini akoki koyamba bokilo na ye. Alors mama pe azalaki invité pour akende kuna, mais mama bavandaka place moko na mwana na ye ya mwasi. Mama atekaka na ye na marché, atekaka biloko nyonso. Elle moko akutani na temps koteka malewa, ateki malewa. Elle moko azwi madeso asobi, donc atekaka na ye biloko tout na kati ya ozandu. Ndeko mobali pe azali coopérant, atekaka bilamba na ye na kati ya marché central. Donc c'est que bayebani basalaka mosala moko. Mais ndeko mwasi ayebaki te ke ndeko mobali azalaka na relation na mama na ye. Bayimboka esalaka mpasi mpe mawa. Ere nabetaka masolo moko oyo ndeko mwasi moto abengi aza kolela, nayokaka mpasi na motema. Nalobaka mpona nini biloko boye ezali kokomela soit moto oyo azalaki na posa parce que la fille a pleuré na telefone mpa na ngai aleli ya kolela mpenza ya kati ya motema oyo tolobaka moto akolela kutya toki esali mpasi mingi. Nzambe akonsole, Nzambe afortifie. Bino bato boali kolanda lisolo oyo boye ezitaka te bomema mpe ya bino oyo boza nango parce que ezali toujours ba témoignage, ezali toujours ba fardeau oyo bato nyonso bazalaka nango na mitema na bango. Mpe soki ozali nango ke ozali kokanisa ke un jour fomema yaka nango koezite te na kati ya Diba TV oyo ekambami na monganga spirituel. Bayimboka ndeko mwasi pasi mpe mawa, pasi mpe mawa, pasi mpe mawa. Akutani na molonga na bio mofiniku na ngai bakei mpa baboti. Après 4 mois ya kovanda na bongo na relation, ndeko mwasi aye kokanga ba message ya mabe na telefone ya mama na ye. Mokolo yango asombaki crédit mpo abenga fiancé na ye, azalaki na crédit te. Jo asombi crédit, mais crédit ekoti ondire ali na banyongo moko na telefone na ye. Esali ke adefa telefone na mama, mama adefisanga telefone na o nalingi nabenga moto. Mama ayebaki te alingi abenga nani. Napozwi telefone ya elenge mwasi mpo abenga fiancé na ye, leta aza kocompose numéro. Oh, numéro na ye ebimi na telefone na mama na ye, mon amour. Akomprendre te. Mais oyo numéro na ngati. Numéro mobile na nga, ebimi mon amour. Akoti na WhatsApp na bango, kofini kaka numéro ya WhatsApp atala boye, bolumbu. Bayimboka na lobaka na bino na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango tolobaka rien que la vérité sur la vérité. Ba photo ya bolumbu bandeko oyo mama na elenge mobali bakotindana. Et pourtant mama ayaki elle mokolo ya apesaki enveloppe oyo akanga libala loboko asengaki mwana mobali asengaki. Mama ayaki na retard mais arekonetaki mwana mobali. Mwana mobali mpe basilisi cérémonie, mwana mwasi azwaki mobali na bitala mama na ngai. Mwana mobali pa reconnaître mama wana mais avandi kaka sui. Ayebisa mwasi na ye te, bakontina baprogramme na bango. Bazalaki na programme basali kobala événement oyo bapesaki loboko, oyo basengaki loboko ya mwana na bango. Ti ekokisi, faut ekokisa 8 mois après nde basala libala. Mais bango mibale epai bakendaki baye mpe oyo baza kosolola mpe bolingo ekolaki mpe bango kuna na ndenge ya système. Mais kote oyo mwana mobali banda akonetra fiancé na ye atikala kobima na ye te. Donc osenga mpe bino
clavier etambola na ba commentaire. Surtout moto na biso Mama Chantal Zanzu Otobengi Mamu National na kati ya ville ya Buffalo. Tozwa spot publicitaire et bongo tozonga na mozindo ya masolo na biso ya mokolo lelo oyo ngai humble serviteur monganga spirituel na memeli yo na memeli ye po etalisa bino mokili tata nzambe sala nikele. Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman afika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memeli ba dispensaire mike. Eza sunde wana te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotani mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi chéni. Maman Zolia 3 fois Tongo Midi Popo Deko nanga Elo Musu Sepere Singayi Misunga homme de veillard Oyebi ba Oyebi ke Bana courant so kata Soke salika manœuvre Pano ya di Tan Bana lumière 24 heures sur 24 heures Et puis connexion internet et vanda Et puis Soki mama ayoki mal à l'aise Ou bien mutu pasi Nzoto déranger Kaka na mutu na place à la liwana A fini bouton rouge Docteur Mbango ataka Tu sais pourquoi Homme de veillard Misunga Eza na kati ya clinique Misunga. Ne sois foutu on ne doit regretter. Ah, bon, je suis bien à vous ali. Ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna? Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi e monani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. Et monani na misu te. E monani ba mboko na opinda ya pamba bana. C'est fini tout ça. Moko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, si kaya panda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana do pesa kama mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komili bati Misunga. Babe. De retour na kata chaîne na bino Diba TV mwana Congo après voir comment na sport oyo boyo kama kamuli le komi na sima epai wapi oyo bake kovanda komona mwana mwasi asengi telefone na mama na ye akuti bolumbu akuti bosoto ya mama na mobali oyo azobima fiancé pa na ye. Il y a des photos kutu basala, il y a des vidéos basala epai wapi bali kosangana kati ya bambeto ya hotel. Mais mama wana aboti mwana na mwasi abotaka mwana moko pe bakabwani me mobali kota kenda abala asa kokonte kobota mais ye koto azali fille unique. Na kosenga na bino botambwisela ngai bacommentaire et Diba TV ekomi na besoin bacommentaire mpo bokomi ebele bozali kolanda chaîne oyo ezali koedifie bino mpo soki ezali koedifie bino te na kokamwa. Chantal Nzanzu na répété lisusu petite sœur propre na kati ya ville ya Buffalo kabula bilengi oyo ezaka na kati ya Diba TV na bato nyonso mpe na bandimi nyonso na kati ya etonga oyo ezali chaîne ezali koedifie peuple de Dieu. Petit Masuta kabula yango Virginie Wasa kabula ba émission oyo po epanza sango mokili mobimba bayiboka esali pasi pema mwana mwasi na minute wana azwi biloko nyonso atransfera ngo na telefone na ye alobi na mama na eloko moko te alemetre kaka telefone abimi ake koluka lisusu asomba kredi po azwa bosoto wana atindela mobali na ye. Soki ezalaki yo okosala nini? Okobeta mama na yo? Okobundisa ye to okosala nini? Ndeko mwasi akoki te asali tout effort alors que santé mokolo ezali kotungisa ye aza kobenga molongwani na ye mpona koyebisa ye ke lelo na possibilité kokoma epai oza te yo soki osilisi bokila oleka po mobali depuis mpe adécouvrir ke wana mama ya mwasi alekaka so na lopango kuna vrima te ndenge akomaki koleka mwa liboso epuis ere aza koleka aza kokutana mama bokilo te soki aleki seke mama bokilo aza na kati ya cope
Ye soka sisi batana ye ba 19h 20h akei mama bokilo ayaka mingi ba 21h 22h. Baimboka esalaka pasi mpe mawa. Abengisi mobali na ye, mobali bon ça va na kosala effort na ye. Ya lobi te koya te nga na koya kasi. Ndeko mwasi atindi bisoto nyonso. Ndeko mobali mpe esika azali pesa mosala atala bamoni bosoto abi makambo ekomi boye nde na bengi likambo na ye. Po mama naza likambo na ye batambolaka na ye. Oyo nde azali mwasi azali koprepare po atya wapi na ndako na ye. Alors mpe makambo ninga na moni ya makambo nini mwana na yo atindeli ngai bavideo oyo ngai na yo tokabolaka somo pema wa baimboka oyo bazalaka babone na kati ya chaîne oyo mama asindi mayele abi ayebi yango namonaki asekaki nga telefone abi opesaki ye mpona nini nakoyeba ndenge nini yango tolobaka na mokili ya tata nzambe 100 jours ekoki kozala ya yo me mokolo moko eza na bakolo na bango oyo bakokanga yo eperdre puissance ya 99 jours na yo na mokili oyo osalaka ngele yebaka wapi kotya lokolo na mokili oyo yebaka ndenge kotambola na mokili oyo kolinga kotyaka point na kati ya vie ya bato te mpo oyebi te je m'excuse oyebi te lelo ozomona nga awa na koloba lobi oyebi te na kozala nani nsima lobi nga nayebi te yo kozala nani alors keba kobotaka mapapu mingi te mpo moni bazwi avantage na vie obie okomi na mwa baposte moko boye okomi komona bato nyonso pamba te wana lopoto emati yo wana lopoto ekei ezongi me baoyo mpe babeta lopoto mingi ya balokuta bazali exemple bandakisa lokola bakamere me mingi babeta lokuta te lopoto mingi te bazali ya babwanya donc tokotanga kutu bakombo te lokola biso bamonganga spirituel nzambe apambola biso na bwanya ebele toyebi epai wapi toyei kotya makolo toyebi epai wapi tokokende tala lelo oyo mwana mwasi akangi mama na ye mama asa ayebaki ke mwana na ngai mobali wana aza na ye ya ye olatika bango bake na bilengi wana baboyi kokabola yango bake nango ti bakende sikoyo awa mobali akaka bala ye atya ye na ndako lo bilenge ngai continue quelle malédiction parce que mwana akoki komona nzoto bolumbu aboti na ye te eri yo mwana okoki komona bolumbu ya mwana na ye mama na yo te papa na yo te sikoyo bino bana combien bandeko combien bamona babolumbu baboti na bango bosala nini bomona banani yango nalobaka na kati Diba TV soki obengi nga toza na baprofete Moïse Makoma toza na prophète Pachu Botuta toza na bapasteur Joseph Lukoki toza na pasteur Joseph Chambo oyo bakotya oyo loboko mpo omoni eloko nkolo esali olongoli botutu wana olongoli malédiction talaka nimero na nga ezalaka fiche wana tala epai wapi mwana mwasi akikutana na mobali na ye azangi maîtrise epesi mbwa zongi bitumba tu mbila koyaka te wo bango mibali na susi ya te wo bapesi bapeve bapesi baproblème moto yango bozali kobundela oyo bokangi na bosoto nani yo mama na donc yo ozali mbanda ya mama na donc likambo oyo toza kobeta lisolo ezali intime lisolo yango eyaka depuis semaine passée lelo ndenge monganga spirituel na kobeta à partir ya 1h donc presque 2h du matin nde nakomanyola lisolo oyo ya mokolo ya le 20 bayimboka bosalaka ngele na mokili ya tata nzambe mokili ya tata nzambe esala attention yango naye kopeta lisolo oyo yo sikoyo moto olandi lisolo oyo eloko nini yo tire na motu na yo eske soki oza na ka wana yo mama moboti yo papa moboti soit oza kobima na fi azali proposante ya mwana na yo ya mobali soit yo mama ozali kobima na mobali oyo azali proposant ya mwana na yo fiancé okosala nini
okotika to kokende soko yebi parce que soko zaki ignorant na posa ya nzoto ça se comprend quand même mais elle veut comprendre non la fille ici cette main là mwana wana ya mobali aza mwana na nga te tu okati oyebisi relation coupée bomi trace osengi oluki mosali na nzambe ya solo po te atya loboko bango basala fui na bango na malédiction te parce que bana oyo bango bakobota baali bakoko na yo landaka ngai très bien baémission oyo ezali très très édifiant nasakanaka te nabetaka masolo ya kitoko mpe nakotalisa lolenge nini spiritualité ali kotambola tozwa sport publicitaire oyo bongo tozonga na fin oyo etikali boyoka epai wani bakendaki na mama na bango mibale. Dans le Seigneur nazali chez la Mwanda Fondation na lisu liboso na bino pona osenga bino merci na ba oba soutenir orphelinat chez la Mwanda nzambe ya lola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda nzamba apambola bino na lisu liboso na pona kosenga bien aimé bokanisa bana na bilamba bokanisa bana na kolia bokanisa bana na minerval bokanisa bana na ba soins médicaux nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé oza na posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda nzambe akozongisa bila kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Ata $7 asimba yango te ongele ba $7 nakosala mbala moko transfert na compte na yo bien aimé bolamu efutaka kosalisa efutaka lelo naza donc nazoyebisa bino nakolokoka nyonso awa te nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na maboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye andenge babengani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esango na mwasela mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo na kokoka motuka na mokotango na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miracle grave elle sous cette ezwi bango basambisi bango batie bango na détention po moto ayibi aza te moto mpe awangani aza te bapreuve eza wana babengisi sikoyo tata ya mwasi aye tala mobali oyo aya kosenga loboko ya mwana na yo tala boye tata mpe ayaki na kati ya société ayaki mpe na molonga po babengisi mobali ayebi likambo te bakoma wana quelle humiliation oyo bokecho yango aloba quelle son quel bosoto quelle rangée de famille. Abonnez-vous massivement à la carte chaîne na bino Diba TV pour ozangaka te kozwa ba message kitoko pe ba lisitwali kitoko na lobaki na bino août septembre octobre novembre tozali ko préparer avant que la fin de l'année tozali ko préparer ba émission oyo bokobana na mona na plateau na koyamba bandimi na koyamba ba témoignage bato bakopesa ba témoignage ya minene na kati ya betonga ngabunganga spirituel na kosala bemission na bamama wana na kosala émission na baye oyo aza kobeta lisolo ndenge avandaki na libala na ye na kosala émission na baye oyo kolakisa ndenge nini azali célibataire na âge de 50 ans azalaka marié tokosala bato tozala babranche ebele tozala makambo ebele tokolakisa bino na kati ya chaîne oyo comment vivre comment se conduire tokokende na bino na mozindo ya politique ya mboka na biso tokokende na sport ya mboka na biso ndenge bajidoka baali kobunda na kati ya micro baladere oyo topesi maître Shimbao mosala na monene na kati ya Diba TV na kati ya Congo démocratique de Kinshasa bayimboka
esalaka mpasi bakei nango bazongi nango tous les familles evandeli makambo mwasi kozongisa bazongisi na ndako le lendemain nango parce que batiki na détention mwasi akoki te mama akoki te benda atiki ndako akimi dans la minute oyo tozoka sangoke mama azali na Congo Brazzaville pe wapi na point noir mwana atikaki na ndako baza kofutela mama na ye eske bakoki kokontinue na mobali wana to bakokontinue te parce que mobali asengi bolimbisi alingi moso alimbisa ye ezalaki mistake mais bato balobi ezalaki mistake c'est bien il fallait stopper hémorragie wana de le début jour boremarkaki yango botiki bayimboka musicien moko ya mboka na biso kongo ayemba ledi amisi aloba boye libala ezali eloko ya kosakana nango te libala ezali eloko oyo omipesi pour toujours biso mpe nyonso oyo tozalaka na baerreur wana mais ere toyambi nkolo na kati ya temple oyo tocomprendre bavérité mpo ozala na baouverture bien na vie na yo honore mosi na yo pesa ye valeur na ye tia ye esika na ye baboti na ye basepela nzambe akopambola bayimboka ezalaki ya lelo monganga spirituel soki bomoni mwa epai oyo bocomprendre malamu te faut toujours appeler komana commandeur monganga spirituel obeti lisolo yango kitoko te otiki biso na posa mais nasali le nécessaire ya oyo ndenge tosololana bango mpe na manyoli yango kitoko mpo te elakisa même simplice lutonadio na kati ya ville ya motreil acomprendre ndenge masolo yango etambolaka napesi bayimboka nyonso bambote mingi epai bozali Jimmy Kay petit frère ya Pichukei na kati ya Afrique du Sud napesi Richard Chiteya bachiteya mokolo mosolo na kati ya Afrique du Sud napesi bayimboka nyonso bazali kosoutenir œuvre oyo mama Shela Mwanda napesi mbote na molongani na ye pasteur Stani Mwanda bota na œuvre kitoko basali na monga fula kimbondo mpona kopesa bato mayele kopesa bato mosala mpe kolakisa bato koyekola coupe couture komema mutuka kosala oyo koki kopesa yo lobi ozala futur monsieur ya bien eno okende na nzela bakuluna te parce que nous préparons déjà toloba mutamba ata koti lelo boloko na détention ya bandeko oyo bacolonel na politique na cravate oyo balingi bakweyisa tata mokonzi ya mboka soki moto aye na vision ya malamu il y en aura plusieurs mutamba biso bamutamba mosusu tozali biso batshisekedi mosusu tozali donc tozali kobotama mpona koluka toujours eloko moko tobengaka juste et meilleur ya mboka na biso Congo na moralité ya bapeuple congolais tala makambo basali na stade tobeti match topoli me totiaki bapi tolos ndenge ezalaka na mokili ya tata nzambe moko kiganye moko kipere me tala mentalité wana bokoloba nini lisusu ezalaka tata mokonzi ya mboka congolais oyo vraimen azali moto abwanya congolais abengi azali intellectuel français mke awa ezoki awa eske wana ezaka likambo ya faci atindi bino soki topoli bobuka kiti bongo nulle part au monde elakisami na bachaine nyonso na monde toyokeli yango so yango toyei kobeta mbela yo moto mesana kosala biloko bongo mbala nsima tokotya o mignoti na stade na œuvre oyo ya kitoko toza nango na kati ya afrique yo bobango bayimboka napesi bino nyonso bambote je vous aime beaucoup tomonani mokolo ya lundi oyo na kosala émission kitoko ya kolobela politike ya mboka na biso na ndeko Yves Mopompa bokota bino nyonso ebele mokolo ya lundi à partir ya 14h 16h bokozwanga en direct ya kosolola na ndeko Yves Mopompa na nzela ya singa po te aza deja libanda ya mikili ya poto epai wapi akendaka kosala bainvestigation mpe ya koyeba ya politike ya mboka na biso tomonani mokolo alobi soki yesu masi azongi te kolo abatela bino napesi mbote lisusu na bozali na ndeko dadi nitu 15 azali moko ya bokaboli chaîne oyo ediba tv na bokebi mpe na bwanya mpe koporte quelque chose oyo ezali kosalaki chaîne na bino ekende mosika bambote ebele na tonka premier star monene oyo
azalaka na biso na kati ya chaîne oyo de partout. Donc nzambe alola bomba biso tomonani mokolo alobi soki yesu masiya azoki te. Tellement que je vous aime beaucoup. Babisou epele. Bye bye. Mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango. Ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te. L'État